mitunaka o poso mwindo eutande wapio na monio nango yambo peltono yambo ekosembola ka ete ekolo ibongo lidiba ya babonzambe to pezandu ya bonzambe ni koloba ete ko ibongo laïque bongo laïcité yango ekobalisaka biso elongo na bayi musulman bayi buddha bayi kimbangu pela moko ba franc-maçon nyonso ekofléchissé devant ye po posa na biso te posa ya nzambe ke lobi Congo na biso ekoma Congo mususu pe eza mboka oyo ekoteya maloba na nzambe na bamboka mususu nga na benga Congo eza réserve de l'Éternel. Totelemi pona kokokisa bilaka mfumu kimbangu pe kokomisa ngo na suka kino mangomba nyonso kokufa pe kosangana ekozonga ka lingomba moko ya mfumu kimbangu. Na bongo nayokaki bato ebele baza koloba ete ngunzelo mbandimaka Yesu te alobi azala te mama azala te soki boza na bankpoko so ya bongo boya pene pene. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que quoi? Parce que Paul savait que depuis l'Éden, Dieu avait déjà défini les choses. Et le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre, il choisit, il commence son ministère, il choisit 12 apôtres. Et parmi les 12, posons-nous la question, pourquoi Jésus-Christ, en choisissant les 12, n'avait pas appelé une femme? guerre des religions. Malheur na bango bat bazo kote ya maloba oyo. Toke lisusu na Deutéronome na zongisa ye soki azolobaka pona mwasi na lakisa ye na no défaut o eza epai na ye moko to zonga siko na kati ya mwasi. Toke na Exode 20. Toke na verset 4. Habite, tu ne fabriqueras pas aucun idole, aucun objet qui ressemble à ce qui est dans le ciel, sur la terre et dans l'eau. Sous la terre, tu n'inclineras pas devant ces statues et gerbes. Tokei koloba yango boye. Papa, moi si lelo soki atei a gagné âme, amwana ekokota lola. Mena lingi na zongisa yo muke papa. Bandana nuko longola idolâtrie oyo zanango oyo nde mutoza na faux message bino batu matia zoloba bozo kangela batu ba porte ya lola banda kotala na sima na yo lisu oyo tie eza lisu ya dollar chapeau oyo tie eza ba signe satanique croix oyo lati ba dessiner Jésus ya ndenge nini alobi to fabriquer biloko wana te c'est l'idolâtrie so yo oza mutu ali boso oyo zo kangela batu porte ya lola moi ça sala boité moi ça koki ko simba mutu te o te moi ekomi kindoki ekomi sorcellerie te jamais koki ko négliger mama kaka ndenga mimo na kati ya libumu aza pe capable bi kena melela nga kisi mwana na mona na ngai te mama za capable ya osala ngo mais tala mari azwa ngolu o babengi ke mama boteli biso mokonzi batu mususu oleke bangumba mela nzambe bakoma ko ngumba mela mari po nzambe asalaki mari ngolu siko biso to boya ngo pona nini ko bota boti Yesu Yesu akufi na ekulusu bake ko chako Yesu na lilita banani bato liboso ba monaki témoin ezalaki nani ezalaki mwasi jamais tokoki ko négliger mama. Ça dit à Melchisedec, qui est Melchisedec sinon Dieu? On ne donne pas la dîme à la femme à l'église, on donne la dîme au sacrificateur. Melchisedec, le roi de Salem, Dieu qui a la prêtrise de Melchisedec, Aaron qui obtient la prêtrise d'Aaron. Dans la lignée, Dieu a permis que le tribu d'Israël, les 12 tribus, dirigent sur le plan spirituel le monde, jugent même les anges. Dans les 12 tribus d'Israël, on n'a jamais vu une femme à la tête de 12 tribus. C'est une abomination que la femme, dans sa période menstruelle, vous impose la main. Déjà, lorsque, sur le plan physique, on est dans cette période menstruelle, on appelle ça, on se sent sali, mais sur le plan spirituel, ça devient une suire. Et à plus forte raison, imposer la main dans cet état, dans cette condition que la femme est dans cette condition de sang menstruel.
c'est un péché. Guerre des religions. Et na koyebisa la bande ko balandi banso boy. Aussi longtemps Congo a kozwa kimbangu référence était mboke ko bongate bomoni preuve. Siko ba pasteur to tsela ki motema. Tala ndenge ba bundi entre bango sikoyo yebisanga na voix normale. Est-ce que mana dini siko na pasteur ba kolingana lisusu ba kolingana te. Pona nini po yene kote yango bazonga na bokoko esika to kolingana esiko mana dini na kozonga mokonzi femme noire femme africaine mais na kati ya bokoko matondo botondi pona mbala simoto kutani bande ko na kibiso epai ni pai ya watu bindi suka penza matondo mingi ayebisinga yo za mondele kasi mana yebi donda kupela kinga ata muna eva bangonde mindele nakikaka mpona bayuda mpona ngai te sengalinga na luka nzambe na ngai ya bamwindo soki za bulu foto moto mwindo injustice euta wapio abama natali na bible namoni ozala makila ya mindele te makila na yo mpo ya bamwindo te ozala makila ya lobiko afrika miso efungwani Afrika tozonga nsima te amama nakomituna